Tu commences à dire non, c'est pas moi. T'as pas de témoin, frère. T'as pas de témoin. Ok, aussi ici, Lobado comme ça, quand est-ce que j'étais bloqué chez Finlandaise? Aussi ici. Loba? Pour un bloqué qui d'accord. L'air au mati. Olobi nazo bloqué ngai. Ngasko na déjà likolo. Pour un peine na mataki na ebité. Givenchy, ce qui Givenchy, Banque de France, mtalo. Mais ba mata waboye. Ndenge nini, ba mata automatique. Bazo mata bazo kita en fait. Bazo mata bazo kita. Ngana mati likolo. Yo lobi nani oyango azo kitisa ngai. Nani atunyo nani yango yo mama yokeloko na ba Djibril là on répond de bongo c'est là que ngam tena depuis na kitisa kiyo okitsa été na bloka kiyo kutu na bloka kiyo na bizela loko yo o akizenga ne loko nga na salite zela siko na salango penza na ebite soko yo kaki avana salango ngai mutu na lobaki yango na lobi loko yo akizenga ne loko na salite zela siko na bloqué yo ya solo na blokaki yo apoye na deuxième compte au bandi pe ko lo basusu na bloqué pour la deuxième fois là ngam na sala kyango ngaso na sali loko na admettre soki na salité na onzi mangote alors là ngam na bloqué que parce que au manque qui n'a respect et j'admets et j'ai ce qui est acquis pour à refaire je le ferai pour ngam to manque nga respecter tant que nga na manque mo respecter o comprendre ce qui na bloqué ki o liboso o yo o manque nga respect na ondima que o manque nga respect. Mais là, je ne l'avais pas fait. Nastala ki angote, mais yo lobi, kasi Djibril, ceux qui sont Djibril, lo ko bongo. Yo ngabilo kwa yo, o manque nga respect, na ko bloqué yo pe na sala ki ango. Nga sa ki par rapport à ça. Par rapport à réaction na yo. Oui. Oui. Faux et archi faux. Parce que dans live Yuana, je dis et je répète, je maintiens ce que je dis. Dans live Yuana, Zaki, dans live à finlandaise, tout le monde était en roue libre. Moutounio Sazo, Seka, Moutounio Sazo, Loba, Oya Koka Koloba. Il n'y avait pas de manque de respect, il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien du tout. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y avait rien du tout. Donc, si Ngana Mataki, parce que je sais où je monte, Ngana Matara Tchanga Tchanga et pas Batouté. Donc, ceux qui n'a pas qui demandent, s'il te plaît, t'as parlé, je t'ai laissé parler, tu me laisses parler. Non, parce que moi, j'aime pas la manipulation. Parce que depuis tout à l'heure, t'es là, tu veux manipuler l'opinion. T'es là, tu veux manipuler l'opinion alors que tu fais des trucs de ouf. T'es là, tu veux manipuler l'opinion alors que tu fais des trucs de ouf. Partout, tu bloques les gens pour rien. Oh ça la bazou amoro boy mutasolo na wata problème mutasolo na yajo problème mutasolo na problème est-ce que biso to sana tina ko yeba isika tina ka mitaka no ba mimbali na yo baba na manquer biso na papanel en moment donné c'est bon nga bazo benga nga fona kita ouais ba kita alors ouais kita babi na nga kita ça lo ko parce que là tu commences à prendre les gens comme s'ils sont cons. Naela kina comment il s'appelle oh auto kita lady na queen donc mutumsu naela qui était moi je suis pas ton enfant moi si tu veux manipuler les gens manipule bah toi on a pas ça manipuler ngana to liate to yebani ke lokote bazu ana bloquer pas yacho bazu ana so pendenge nini o moninga pas finlandais au kitisinga soki to solo lina wata problème so to solo lina problème et pas na yo commit ni ba na nyo so yayo. C'est nos frères. Toi, toi, t'es qui, Djibril? Voilà, va qui est ta mère. Va qui savoir qui c'est qui. Bon, ok. Bon, ça un peu malomba. Mais, n'a regretté que Mississippi a quitté. Il fallait azala na live parce que na moni yango penda ezalaki occasion pour ngaipe na za bankité donc na sanza pe oyangai parce que na souffrir pe loko wana problème ezate mais avant na banda koloba nazo kebisa na nunushka oyazo komelanga oyazo komaka wana keba na yo naza master na yo te to solo la kate donc keba na yo komelanga te alors na kemba mon habit Omo likambo yo ya Mississippi parce que Mississippi a changé ba combo Mississippi mongo Djibril mais abandaka na combo ya Aimé Elambi mwana mwasi oyo anyokolanga na niveau moko ya kosakana te yena Nathalie Chichi
ba nyokola ngai ko blokaka ngai na ba live do live nyonso ba omona nga faut ba bloquer nga ngai so na tana makambo nga ko loba mutu akoki ko imposer nga te ke na loba ka makambo ko sepelisa ye donc soka na bani loba makambo nga mbala moko amati akoya azo akati ngai ozela na kiti sao nazo bloquer yo omona a bloquer nga na sima nango abandi ko finga nga alors ezana bato babandi ko pekisa ye tika makambo ko finga ka bato tika makambo ko finga ka bato donc musala na ezaki wana soka lingaka yo te soit a kitisi yo na live soit a bloquer yo donc musala o abanda ko sala yango wana et puis problème na ye ezalaki pe ndega balobi ke makambu ya kolingaka mibali parce que so na lobi ke na rappeler ye et puis ya ko comprendre Vanda mo zo mona Vanda na chanjaka loba na komona kala vie na témoin donc les autres na sansa comme ça ba lapa parce que live yo ngamo témoin chez Abiga voilà live oyo eza lokola live ya les linges sales se lavent en famille. Vous comprenez? Donc, ngana go fan de teke likamuna kufa nango bagola na bagula histoire te boka sko histoire nga vanga koma Vandam na zalaka miraculeux aimé lambia yebi ngane ndenge tindaka ezalaka ba blague tout ça ba nini ti e komaka ba biloko ya kosala neti e kosala nga ba avance. Lady Baby miraculeux, Lady pas comprendre miraculeux wana. Miraculeux wana donc na binsel bino secret le loyo miraculeux ezalaka nga Vandam alors na changeaka kombo parce que akomaki ko menacer nga yango na changeaki kombo na lungaki miraculeux na komaki Vandam après nga moko na bloqué na compte ya miraculeux avant na créer compte Vandam. Vous comprendre? Na bloqué parce que na zalaka même ti lelo na message oya komelanga na ndenga PV donc abana komelanga na ba jar moko ba boule ke no ke so na rolinga ye ba blo mo ndenga na so na kana likambo ko loba na loba alors na sepela na ngote na loba na ye monanga nzete après na bloqué ye vous comprenez alors bonjour après bonjour. Viens Vandam. Après Nushka zela Nazana besoin te yo oya o solo la nanga. Non, mais yo lo na yebi yote yo ko yebinga te. Donc silama quoi. Si te trouve la bien te. Alors, tango eko sala ndengwana na changer nanga kombo ya Vandam. Donc pona ko éviter ka ba nini. Alors, na komba Vandam pe nga nazala nga mutu na loba nga vérité nataka polele nga nazala te ke ona sala semblant soki likambo ezali to eza donc ekomaki ya msusu na live ya Abiga na banako mataka susu te pourquoi à cause na ye na Nathalie Chichi donc bango mibale rôle babandako salaka yango wana na bandako mataka na live ya BBC mais BBCP a comment ko kota na buzoba na bango moko na zara wana témoin BBCP a comment ko kota na buzoba na bango BBC so amonika ngana ye na live na ye ba moko BBC bandio belela Nathalie Chichi donc abenga Nathalie Chichi parce que ngana ye na live na ye siko Nathalie Chichi tanga ko mona ngaka ka pa a bloquer donc ba nyokola ngaiti na lemba na comment est-ce que otala live ni na ko kende live ni na ko kende te tinga moko na mona ke komi trop c'est trop na bité na banana nga pe osala ba live nanga parce que na moni ke ba manque à respect komi trop tout ça banine ozomona to yebanité to monana te kaka nde to kutara na TikTok donc voilà ba comportement ndenge batu bazo se plaindre pona Aimé Elambi alias Jibril alias Mississippi boulot na ye yango wana bangona Nathalie Chichi parce que ngai na boakela bango kutu na loba ke no yango ki modératrice yango ya sans salaire bokoma uzongo lokola boulot moko bafuta kabino tout ça banine tana loba ndengo na siko Nathalie Chichi aloba nanga penda ke yo partout na banda ko mona ka yo na banda ko bloka ka yo na souffrir na iloko wana vous comprenez mais
Malgré ça, bo bloca, bo lemba. Vous comprenez? Van Damme est toujours Van Damme. Donc voilà, okanga na zai nango akoloba. Junior na koloba. Ngai soki nazo koma makambo nanga. Nga so na komi makambo nanga, na komi makambo nanga awa texte na komaki awa. Ba mona Nushka azo répondre. Oui, na loba ki bon, na lobi peut changer parce que t'es pas ça. Tala, nga na lobi te ke nazali sen. Yoka na TikTok na bana basi, tu m'as déjà vu na sala yoka blague na na yo. sili ça, s'il te plaît. Est-ce que nga na sala blague na yo? Moi je te connais. Hein? Oui, mais si vous faites la makambo nanga pourquoi? Si tu veux, je te donne mon adresse pour je te niquer. Je te donne mon adresse na pour niquer. On a ça la blague ité. Donc, musenzi oyo na finga kate metika siko na finga yo. Tala musenzi oyo na yebi yo te soko uta wapi soko uta na mboka nini na yebi te tika mala liboso tu peux pas te respecter mala liboso na sosoka yo na parce que ngana oloba mana ko makambo nanga yo ko intervenir pour nani oyo intervenir na makambo nanga pour nani musenzi na bengi yo Kitisi Bango. Dis-le côté, s'il te plaît. Oui, Edjo, salut bien. Bah oui. Parce que ça sert à rien. Déjà, Bango ici, les Katani. Tu vois, ça sert à rien du tout. Autant, tous on a un biseau. Parce que bateau, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Chacun garde sa bande. Et coach. Non, la voiture. Nana kitia ba mimi bale. Yajo, yo yebinga na matana ba live te. Yajo. Na matana ba live te, na lingana mamba ba live te, donc mutu pa yeba ne pengate. Nga c'est juste que na commentaire qui na lobby que yé a changé pas ça, aza senté pas ça na ba mabe na yé. Maman la biso. Yé ko peut apprendre pour se respecter. S'il te plaît Yoka, moi les problèmes les cas, hein? Bo évitera koko tera ba makambu ya batu. Ozomona. Na koti makambu ya batu te parce que yé pe abandaki kota makambu ya batu. Est-ce qu'il y a kota likambu na déjà? Non, à côté de ma caméra, parce que nous on va dépenser Batou dans les villes on a le bas il y a pas sur ma Batou il y a tu connais ce baltagué maman na Yoka s'il te plaît mère nanga Yoka au moins des ans na et le réseau bomba gaulois bolingi trop bikota kota na koti bikota kota ki ya jo na koti bikota kota te yende affecté baninga yende ba vexé yende nani mère Yoka s'il te plaît au moins des ans na ba makambu oyo e banda longtemps même temps na le ba awa ozobenga nga lokuta mais oyebite yo oyo TikTok après Yoka s'il te plaît Yoka na expliquer yo mais Yoka s'il te plaît Yoka kasina expliquer ok Yoka omoni sena zawana bosola très bien omoni makambo yo ebanda kala peut-être yo kota na TikTok te ba moma ba Adidas na yebi makambo nyonso banda Adidas kazala tuna kaisa zawana kaisa yebi zalaki olinga ko yeba ba biloko ya ko blokaka bato tout ça na yebi nyonso nga to banana ba kaisa pourquoi zo benga ka lokuta kuna na bengi lokuta wapi na so lobi ke no ya jo tika lokuta na lobi tika lokuta te na lobi ya jo ezalaki blague babande kosala blague pourquoi ozwa ngo kaka na ndenge ya mabe nga nazo ba ko bloquer bato yo tiaki commentaire wana na lobi na yo ya jo omoni soki boyebi makambo te parce que na panel na ngai pe omoni na panel na ngai pe zela azozonga na panel na ngai pe ya omoni déjà na ya appris beaucoup de gens au ba qui bloquer ozo comprendre mais à un moment quand je me suis réveillé j'ai dit il y en a beaucoup biloko na kota na bêtise sans le savoir batu musu batala na kota na bêtise ya batu ozomona papier wana na yaki koloba ya jiji ozali na raison to ngomole bango nyonso non, bouton tu non, j'ignore eza ya jum takiti si na kiti bango nyoso akiti nanga naza na problème mais vient vanda mais que ngai na pesa adresse non pesa adresse ngo yé devant na communiquer yo moi na se présenter pas mbila bouton s'il te plaît tozon ala na biso ça et ya on continue à la biloko déjà message est connu et Bagola bita lave ezaki na pesa bango bita lave Joe bita lave ezaki bagolwa bo bimana en prise tu vois bo bimana en prise oza fanatique a fait tika fanatique a fait bimana en prise vraiment
Ils ont été bien à Moutoumoro, mais sans vérifier, pas au réagir. Au bloquer, le remis fanatique à Moutouana. Bon, il y a une prise. Moutouana, ça élève, ça action bien pour faire, te encourager, et ça m'a soutenu bien. Ça veut pas dire que non, ceux qui Moutouana a été bien tout ça, une unité, qui vous boire que c'est pas à ça, Goloate. Non. Là, de ça, on va faire à faire été, bon, ça va zoba ou quoi, tout finabino. To fin à faire été. Na moment moi amatikuna affaire bengi so ba zoba ye bengi so zoba ngaso na fingo comme maman na yo voilà donc tu as fini à faire azate tu as fini à faire azate tu as fini à faire tu as pouvoir na fin à faire été donc arrêtez de contredire makambo ce que moi nous avons comme OK ça la maintenant live ah ya to si na ah ne Jimmy la mati ah moi c'est to si ani ah ngala c'est na live ah je t'aime pas je t'aime plus ne c'est to so na to ti ka po so la ngana été. Bon, ça va, c'est simple en fait. Bien, tout le live, moi, faire ngana yo, te mettre un autre fin sur maman abino. Viens Vandam, limbi sangai, ngam na kiti sa ki pona makeli le limbi sa. Omoni, na kiti. Oui, Joe. Oui. Ngana yaka TikTok te pona yako tumbola batu. Na yaka pe TikTok te pona ko yako luka mwasi. Na kolo baba makambo yo combien de fois? Na ba vidéo na ngani yosu bomonaka et puis ta na loba makambu na ngai s'il s'agit makambu ya bana basi na loba toujours que bomona ngani nzete idéologie na kotsa kango parce que ndeka to ya ba TikTok boye et yana batu mususu bayoka na bango sonité soka sepeli na yo omona ko mosalo ba avance tout ça banini alors ngai na ya TikTok te pona ko ya ko linga basi. Eza cop nangate, eza genre nangate. Vous comprenez? Donc, na go ya pe TikTok awate, pona ya ko étaler o ezali vie privée nanga. Qui vous a dit que ngana zaka na moi cité? Donc, ngana go ya TikTok awate, to za famille te, to yande TikTok pona makama musique. Point barre. Donc, nga kutu babiloko wana, boya kutu ko mekate. So boza na ba éducation na bino epola bo suka na ngona bandako na bino eno na TikTok nga so na zolo ba makambu na nga etalinga eza makambu oyo nga na zolo bibimi na monoko na nga alors yo muto ko yaka teke vai oya o bandako contredire nga olo bananga ke oyo pe boy na boy nga no to sito fanda esika moko to sito lia ou bien to sito solola na yebi yo kutute. Na elongi na yo yebi peut-être elongi na nga parce que nga na teka elongi mais yo elongi na yo na yebi te mais aussi pe audace wana courage oya ko sala ngai ba remarque eza mbala suka nazaka master na bino te boma na moto wana s'il te plaît Vandam to le gana na musu bouton na ki soni ya jo na ki soni ba basa ba gauloise franchement j'ai eu honte. Ba hypocrite ba le belé awatika. Na ki soni ya omoni na longoli batu wana tout. Ba hypocrite ba le belé awa. Et je m'en fous de qui que ça soit. Surtout hypocrisie ne. Mais ya dire ozo ko asime po bango to basaka ba live to ba loba kombo no batanga ba yoka yo soni te so yo ka mutu ni na musoni olala na nyo a. Bango yo mozo mona makamezo leka. Donc na komi te kabiso moko c'est la honte hein, franchement et c'est pas tout le monde hein donc bon mais ça va vivre on komi te kana ba privé ko benga franchement non na supporter on dit Berk na zende ba na minute be ba benga na privé hein tu vas benga appel à Kichana et ça va conférence hein. Bien sûr, bien sûr, ils font que ça. Ils font que ça. Azawa, hein? Là on a le bango clair. Oh, toi, moni so pas se désabonner par là à Longola. Je préfère même rester avec des personnes qui en a qui nous en a ba hypocrite et salité aux homona. Et je préfère rester avec Batunanga la soana bango na privé ba mère wana et qui en a qui nous en a batumo et TikTok hypocrite batundi wana. Vous comprenez? Ça sert même à rien du tout. Oui, Joe. Oui, c'est vrai. Bah, hypocrite, baza, ébélé. Somme. Bana moko ya salité, au goût, à repousse à la tape nangaïté. Mais Zela, s'il te plaît. Nani, Zela non, s'il te plaît. Maman Nuska, ngana fingi nani awa. Est-ce que ngana fingi moutoa?
Ya jo boko pas to fingi, yep pas finga kayot. Oh, Oui, et bah, puis on tu va as mis finir yango. kuna oyoki. Oh, ya jo. Live Ko mo e bonne ya la wale ti ba be vanda kuna. alobi yango bien. Tant ya lo makambu na ye. So c'est commentaire na mabe vanda mta osindikateur. Un moment faut arrêter. Oh, c'est quoi ça? Asili ki poani. Pour ces commentaires na makambu na yazo lo ba poser pe question. Est-ce que nazo lo bana yo? Non, je n'ai pas posé pe question. Est-ce que be vanda? Non. Ben bon to bi kota kota en fait. Les problèmes ça que toni ko yamba. Et puis Babylone wana surtout Dela, et puis Babylone wana surtout les amis bana basi. Na soni tala bagoloise. Comment dire s'il vous plaît, bien Vandom. Maman Langa Nuska, au matin panel, yebi sangano ngana ofinga nani. Ndio uzofinga basi salite. Aya jo. Na fingi nani. Ofinga basi na salite. C'est un jour non ya jo. Oh, bon ça va salite, et la vérité. Ndeno yeba ke ba salite. Mais bat balala na bango ba betelanga. Ya jo. TikTok ba finga ba Nuska tika mafungo ya. Ya jo trop le côté za la TikTok. Nani mama, tala mama Langa Nuska. Je te jure sur la tête d'homme. Et il y a des gens au balala na bango ba betelanga masolo wana. Na nini ko konga ba parenthèse wana ti. Au moins ni ko TikTok sika. Oyebi mama ka mebele ti. Parce que loko za awa onga na conseiller yo. Au moins ni ozaka bien langa ozo yoka s'il te plaît. Kaka ko zwa ka ba par ya bato. Na zo za na par ya au moins ni makamba bato oyo, hein? Et oyebi mutuna makolo tozo comprendre. Ba matière eze belé ya salite pe na nenga ya bien évitera ko kotara babilo ka bato. Nuska, balai 3700 na ba cadeau hein. Là azara na miracle. Na yebi makambu wana. Siko sera nous quand de solo. Yajo. Et puis ebi nga depuis na ya TikTok. Nga depuis na ya TikTok. Nga depuis na ya TikTok. Mais toi yeba surtout pourquoi au meka ko lo bakia ono ba bloquer ba tuté. Mais nazaki modératrice na nini. Yo comme modératrice ka ba mikolo. Yo comme modératrice ka ba mikolo. Ba mama mona chaki modératrice ça. Na yebi très bien. Les solos au mana obeta, au moins ba moment ba Adidas ya ba Genève. Il y a eu beaucoup de gens au ba utara parlement ba bloquer bango, vous comprendre. Et ce qu'on va là qui on a roloba boété. Même dans le parlement, il y avait des gens. Oh, bah, qui bongo. Joe, au moins, Babiloko, il y a. Babiloko, vous évitera. Au moins, des problèmes. Yosa Mutunanga. Mais on a pas panel, osa ko condamner ngana tinga na olo baramabe. Mais baramabe. La ligne de déborder te ya Joe. Le problème c'est ça. Maman, osa net, osa bimusanga lo kwa mutumabe. Mais ma be ba mutumabe ya Joe. Na biso mutumabe te na ligne de déborder ndete. Maman, na yebine na zolo ba na déborder te. So na bina déborder ou na rozik samboka oyo. Ozo comprendre. Joe, omoni ba makambo yo na sina Gaza bana basi ya parlement dans ma makambo yo et puis ba msupe bazalia ba yebi donc ngana sala ka blague te oya obanda osala ngalo neti ba avance tout ça banini non eza cop na ngate donc bon note yango à partir à lelo yo ezala ka cop na ngate ngana ya TikTok te pona oluka basi et puis depuis na ya pe TikTok nana mona na mwasa kitoko te vous comprenez donc bon poussa ngate na ba limite vous comprenez nanu na tikala ko mona nanu mwasi ya kitoko te basi nyoso ngana mona kana TikTok bazaba oni mwasi ya ndengwana okay na yo bagolo mangamba bino verité lelo bebanda mboma na moto wana mboma donc basi moko gugu Devanda mwengai na basi no TikTok. Devanda mwengai na basi
ai. Vandam, s'il te plaît. Oya koloba ai seke zaye. Vandam. Toki olobi no ai te. Do seke zaye. Tokoloba. Mwenga. Vandam, bomano. Oyo ya boy koloba abi kaka. ete. Bakochate, yo yebike bakocha aite. Voilà. Bakochate. Bauchate, voilà, bauchate. Bosambelaka nzambe bosambelaka nzambe bapusaka kotiaka na babilongi bameka esalaka neti ebimisa bino bien mais oza bilongi mabe namona nanga voilà et puis bolaba na kombo oyo akomeka lisusu akoya na buzoma nakodemare mpenza parce que ere moko ntango tozotyama minduki na se omona alokolake no tolobaka te nga azaka calme nga soko provoke nga te nazaka calme mais soko provoke nga donc nakolaka so siko face caché na nga boyoki nga ezala mbala suka bokeba na bino bokenda kosakanaka na mibali oyo bosakanaka na bango nga te. Bon, c'est la Vandam, pardon. Il y a Joe, donc on a sujet avec les camouflés, on a zoba. Sauf Fabrice King a bien mettre les solos dans la commentaire. King, comment ça mettre les solos soloté? Comment comme ça tu peux savoir qui c'est coach s'il te plaît, voir qui ça. Parce que moi je suis là depuis le début, Abiga font la live ne banazaba nazana Abiga depuis il y a Joe Ebe. Nous sommes mettre les solos à la commentaire King Fabrice bien mettre les solos ou j'arrête. Les solos ni non. King Fabrice pas mettre les solos. King Fabrice a dit que non, Abiga va dans Mamabisa le kuta. Sur une ya jiji beta kako banda ko peda banda tongo ya. Ah, yo la no makama te bi voilà, le problème est ça bouton. Au moins le problème ba te belé baza baba fanatique à batu. Au moins na ba ko ta ba magam na ba luengi. Sauf moi ya. On comprendre. Moi je suis fanatique à pas perdre. Mais ba te belé baza baba fanatique à batu. Oui, to yebi. Et bango voilà bango mutu wana ba ko timba été bala ba fanatique à batu ngala omona bango ça sert à rien du tout ya Olanda babilo wana bouton vois qui ça nao et au déjà coquille et chacun garde sa bande mais c'est na matin à bakiti ce qui est poani te yemora kita qu'on dirait ba te bela wa tala kaka omona o yebo kendaka te o bebe allez pas yo kiango net awa au moins la misu bazo défendre mutu moko boye mutu na makoloté pour te montrer qu'il est fan nae ou le défendre faire yo comme défendre inconnu King Fabrice yo boye bi ba gugu ebele awa ti oya loba te papa TikTok on ne pas comme belé ah oui non Aristote a mati King Fabrice pas mata ba gugu ba zebela ouais Aristote boni en forme ya Joe les gens la vendent vraiment dans boss Aristote bonjour. Hey, bino nde ba boss. Est-ce que c'est possible que pourquoi bozo boko la batoma bena katandako parfois merci beaucoup exposer bango nyonso comme ça bato bien bazala libéré nga ça pas ça loba ça baboyi na loba ah te ya loba nga na chaka bakato na bana nga na se King Fabrice a tout dit Abi qui fait vraiment cocher les solos là ayebi les solos King Fabrice fait azape la batu ne pe awaya pas mal c'est normal ba poser na ba muke mais na bomba mususu papa na no ko boye baba komo na ko ko hollandaise moi ne tozawa d'accord c'est ça le cambutin moi ne tozana panelo hein tozana batumo ba fité belé bazar omona bazar ko mingi ba fanatique ya batu ba trop ba pro batu oui wana panela bossa la mingi bossa tout samba moko una auto tena sourdina wa po banda ko koma trop ba bêtise wana ngam na tena sourdine mutu azala rappel mingi na biso ngam na tena sourdine epte so mona ki azo koma trop ba bêtise je na ebi on dira ko chali to ikuna yango azo ko tela mutu musu ba ke ça so ikuna belé wawa ngana obeta nga ba pembe na za su bankite parce que ba te so banga nini yango balingi te to pesa bango ba respectant on pesa ba respect laisse Joe tranquille au moins ba live les caniveaux pas dénigrailler baso lingango te ba mécontent na ye c'est tout azam fatigué nani mea nanga nuska la queen au moins ne za wana eza ba te bele aza ba ikope ndenge za wana bébé bonga oh voilà nani caprice auto komelanga à la cayotte ye wana na bloqué ye wana ngam na tien en sourdine parce que Asani
Toza na live awa, comment dire, à chaque fois, au côté de la moutune, wana, ayo finga net, biso bino mi bali tout ça. Ye azo le babongo, ye tanga finga baya, basia ba maman la mona raté. Et le long de fois, azo yana ayo condamné batu. Pourquoi bazo toucher moutune à kenda hotelito ikuna? Oh! Die tchera à côté de Djiboui trop. Die tchera la camo, hein. Pour ça, il va lève mon coloana. Die tchera. Et là, on s'en va. Arrêtez ma demande pas nanyan. Pour ça, le bas histoire, voilà, mais le bakara junior, yo pouvez remettre la basse tension. On a luisant à Koufi, le bakara yaya. Y'a kokana ko ma kamute. Bon. Na li solo papa va emagiter on mala moté mana yo ya jona beta sokona ndinga obata ma ndinga naki makati bon en fait l'histoire avait Vandam hein pour baki Vandam balait 3700 balait 3700 ezaramba o alobeli wana bon nga li solo wana bandaki na zakana dès le départ mais on s'est gâté. Non, que non, on a kati. Dès le départ, ça coûte bon côté parce que nous connaissons pas solo. Qui Fabrice ben avec le solo ngo. Tina abatanga miraculé Fabrice pas comprendre. Ezara nini? Miraculé Fabrice a dit comment miraculé, les David comment miraculé, a dit comment miraculé, ngana a miraculé. Hein, Kezer ben comment miraculé, Kezer après comme Ezara bouboule. Tout ça appelle un mobe avec un miraculé, bébé ça miraculé, dans ta titi. Ok, c'est bon. Bon, na kenera tout droit malamu parce que ndit na zo misa. Na boyi na kufa na butu na likambo. Na lingala na ba na kala. Wa ve Vandam ba ndeki na si la e. Vie Vandam azaka comme miraculé. Te King Fabrice bongo te. Azaka comme miraculé. À l'époque quand Fabrice limbi ça na cha comme nous ke vite fait. À l'époque wana donc on a ça moi c'est ara déjà ça rien à té. On comprend mais à no linga King Fabrice. Ye mo comme linga King Fabrice. Yango na lady baba biba na pas lady ano so na King Fabrice. Ano ka sa lady na King Fabrice baza bolingo mais nzoka ne elo côté. Ano linga muta so la King Fabrice. Junior, tu parles trop vite, doucement, papa. Ça, c'est des machines. Okay. Hein? Okay, merci beaucoup. Il faut bomber. Yadio no kito, je te jure, lay. Tu peux dire qu'on bomba. On va finger, on bomba. Kitiso, naito no kitiso cordialement. Non, kitiso, Yadio. Yadio ka ko bomba, on va finger kuno so bomba. Yadio, mama babina na ba mukeka. Non, pas Junior, mais non, Junior, s'il te plaît. Non, c'est tout. Nazoloba andolinga King Fabrice voilà andolinga King Fabrice au King Fabrice bon bakama kalate papa na ngai oh andolinga King Fabrice hein mais sikoyo en même temps pe miraculé yemo andolinga miraculé parce que miraculé anopesa ba cadeau même miraculé anopesa ba cadeau fort King Fabrice sera des poko wana. Ils ont dit boulevard, mais na bombi foko ndam na misanyo sote nzembo boulevard. Bon, na bombi parti wana kasi. Yo, comprends rien, dis mon boulevard ya ni nango. Ya je makam même les dit pas comprendre mais Non, mais les bon so les dadai na kati biso to zaki to ebandeni, tu précises bien les choses. Ya jo abina loba te les dit pas ba loba. Ya jo no kisa ya King Fabrice pas zo banga kuna. Te boulevard à Kofi, te boulevard à Papa Hervé. King Fabrice ba lingi dana tiki na tima ma. Donc attends, si je comprends bien, King Fabrice na yembe la moi sinzi ma boulevard. Na bi bongo te King nzami na Naisha. Na bo mais on va bien tu n'en comprendre na ngate. Bon. King Fabrice na loba to te les gens commentaire pour tout la vie Vandam. King Fabrice na tcha na sourdine sur zo coma. Ozo distraire ingénieur. Bon, King Fabrice a sa chanson préférée. La chanson préférée, hein? Ne connais pas moi si il a sa chanson préférée. Il m'aurait dit ça, ngana papa to linga mingi nzima. Ngana ko ba te papa ngonani. Ngana papa to linga nzima moko. Tina vaina bete machine. Etakia mutu nangai. Parce que c'est quoi? Mais na vema na King anu linga mingi King. Vous comprenez Naisha? Alinga mingi King siko vema na vema bano lia kaka mbongo. Balia kaka mbongo. Asina ba kado ba. Na
na fabrique Fabrique. na ba camarade na basi na panel na biso ba bouton dans le ba cadeau wana ça na ba mo betulia ba cadeau mais sikoyo le premier est masco nini ko ya linga te ki king fabrique abimla na miso ba tout parce azara joue makasi na king na ye so mta solika king a bloqué les azara victime al kama so kana king pa bakati yo ba so sara king na été parce que ça la race ko nini sera pour un to ba king ya bis comme la salamaka tout ça race ko nini ngabe na bana victime miraculé ezanani azara faux compte achas ko bouton nga to jouer sur genetique ngano mos na mbali comme ça miraculé aya kati souté ngape balade yo na bala ngape kamunte likamune bandaka tina ko mamu mos mbali na ya nenga panel nenga blague so na monga miraculé ça va bébé et tout na mos na mbali ko mutu abaraje wana le diva va aller ça donc les miracles na ba miracle za la ngot bina nga bebe matana za bébé na leva cadeau na trop vieux na ozong c'est là tu ko ke vanda to vanda no opesa biso te point t'es pas